Mon jamais respect, nous sommes à l'hôtel Bellevue. L'hôtel Bellevue, où le premier cas coronavirus a été détecté en République démocratique du Congo. L'hôtel est systématiquement fermé. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Vous voyez le déploiement de la police. Nous sommes en train d'attendre de nouvelles instructions provenant de votre part. Et comme ça, nous saurons quoi faire. Pour le moment, la première des choses la plus importante, c'était de sécuriser l'hôtel. Sécuriser l'hôtel, empêcher qu'il y ait d'entrée et de sortie, excepté peut-être les médecins qui vont s'occuper du malade. Et toutes les précautions sont prises. Nous attendons à ce que aussi la police soit dotée des équipements pour lui permettre de se protéger. Plus grand, vous autres, mon général. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On le rappelle, Ingala? Ouais, Naza congolais. Comment on a? Ngai Faustin. Vous avez des nationalités nini? Congolaise. Vous avez nationalité congolaise. Comment on Faustin Kitika? Fitika. Yo, outi France, to Vandakao. Outi France. Au Komaki à jour nini? Dimanche, na Boutou. Au Komaki dimanche na Boutou. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce qui s'est passé, c'est que tant qu'on a commis, dimanche, on a bien. On a eu un hôtel. Bon, déjà, na yoka ki neti moi fièvre moko salingai. Oui. Moi fièvre et salingai. Bon, na tuni madame na alobi na peut-être ba vaccin on a zwa ki kuna avant ya. Ndi yango na mute salinga peut-être ngwa na moni loka fièvre ngo et tumisa ina mo mke na bi bon na tongo to kenge na hôpital. Na lukaza ba ko na ba kisni, na ta. OK na hôpital nini? OK na hôpital. Na Ngaliema. OK. Na kende ki na Ngaliema. Oui. Na kena Ngaliema pe bien na mutali pe na ba médecin na kena urgence Ngaliema ba médecin ba komelinga pe ba kisi ba komelinga antibiotique na ba kisi moko boye na komela ko esila kala moko. C'est tout. Après na zongi na nganda kuna komi sikoyo na ndaku na ke kote ya bandal kota la famille tante na ngai. Après na kaka batumba ye na babengi tante na ngai keno bakoya ko baya ko salanga ba examen. Baya ko salanga ba examen. Normalement na sala ba examen ya makila na Ngaliema mesura na balobi na ngano loko e kuma kital donc moi ba sala ngo ezal susté on a l'indicat le lendemain. Après na bandi kaka na banda na mona kaka groupe ba twana eye. Eye ono il faut tout ça le examen. Bazaba minganga bato bayaki. Bon, na évité so baba minanga balobi bango baza soki banani o bango ba yeko basala la examen ba osala tout le monde bato ba uta photo bango nyonso ba osala bango ba examen balata kindeni balaki na en civil balaki en civil ça normal après balobi na nga ono to basala ngai ba examen pone na uta ba mikili wana ngali mwendenge nini ono po maladi za kuna donc il faut ils na ngwe loko voter za pas ko épargner bon tant que na yebi na kina na problème mo te na yeba ki loko te il y a pas de problème bo vi ko sala na biro ba ye wana ba lati ba teni na moni ka ba lati ba teni ba che ba masque ba nini allez ba ye ba na bandal kana bandal ba ye ko ba zela toke ni mbango ba prélever au makila na bandal OK ba prélever te après le vakite moto ayaki kwa président linga mikaboro tunga ebukani yango moko ebukani ao bana ba ona songa mususte bakei ba prélever ngaka ka salive bakena ngo ba dia ngo ekoki e bakei ali sili nango pe ngana kanisa ke leki nango na le lendemain na kesi ko na Ngaliema parce que fallait que passer nango ba examen mususu wana makila ndi nazonga kisu na Ngaliema hier Ngaliema ba prélever ngai makila pour na ba vie ba malaria ou enfin état de santé na ngani na ndako ka fièvre wana ba prélever ngai makila et c'est tout après na zongi na hôtel na hôtel na ville na Bellevue la Bellevue voilà c'est là-bas que j'étais na vandi na vandi en famille vous avez la chambre numéro combien 120. Alors, nde baye kozwa yo? Oui, na comprendre que tout va kaka na ba membre de famille ba yaki kotala nga tout va na biso tozo solola na yo kaka ba beti porte no. Ba cercle o nini na comprendre. Balobi goza coronavirus. Oh non, balobi na nga no
test au basalaki yo ya salive eza positif donc oza na coronavirus pas bon yo est-ce que yo ozo kosola obana ko kosola fièvre eza kaka ndenge ezalaki exacte na kosola pe sous fièvre eza pe ndenge ezalaki toke ne mbangu po eza TV tango bazwi yo bamemi yo wapi après wana après ngai komema ngai balobi na ngai tango ba expliquer ngai keno bakomema ngai bakotianga na bacondition ya bien banini bokana le monique na staff patriote na dit bon il y a pas de problème so bomema ngai na place il y a pas de problème ni botianga na bacondition bien dit mais bamemi nga banda lobi baye kotika ngai awa na Kinshasa ni soko hôpital ya baba chinois na place moko boye eza même pas chambre eza bureau soki nini place moko dérisoire donc bacondition moko déplorable donc nazoye batelemi na kosala donc toloba na minute oza na hôpital ya bachinois na ya bachinois ya nazali awa kisiko ndenge nalia kisi moko ozwi te munganga moko aza te munganga moko te ni à manger ni rien ni tout est-ce que ministre ya santé bokutani na ye rien amoni nga kutu te namoni nai très bien naza koya komitungisa te naza koya eloko moko te donc awa nazali nakomi kosinquiété parce que basundoli ngai bato nyonso bakei donc nayebi te donc oza na nani ndenge oza wana oza na nani naza kaka na mwasi na ngai alandi ngai akoti na kati donc mwasi no aza na ye normal aza na ye normal ok nazobenga yo nazoya wana